Lisoto kosola lelo to kobetela o lelo bino batu bozalaka surtout ba ya basi soko bali ozule ki na yo ya mwasi oke na ye soit disant akende kosalisa yo soit disant mobali na yo atangisa ye kelasi kasi yo kalwe kamu oyo eleki bongo na ville engomba Kinshasa ndeko mobali abalaki mwasi boki wana mwasi wana ayaki na leki na ye ya mwasi ya 13 ans au fil du temps ndeko mobali abengani mwasi kasi leki na yake nde ya boyi alengi mwa leki na ya mwasi ya 13 ans atikali ko abuser na ye est-ce alongola ki eke moseka na ye to ki moseka elonga déjà epa ba parents na bango mwana ye moko alelisi le collé a violé kinga le jour jeudi to lele na butu mape na ebakite na lala ki po muloko mulungi ezaki na lele na salon na sukambo na butu we na moni na sima mukongo nanga zakina liputa alongolinga liputa alongolinga na kaleson non première fois nanga violenga na oganga laisse papa na okapasi est-ce que elobeli ya mwana oyo tanda yango pena malamu est-ce que kimoseka pasteur oyo nde alongoli yango po alobi azali pasteur to azalaki alongwaki kimoseka déjà na ndako ba parents na ye to avant kutu pasteur ye aya kokuta na ye yaya yango lisoto ko développer yango awa to tikaka komema leki na biso mabala obali mabala yo kendaka yo moko ya to ko développer yango kaka na émission ya lelo totika la kaka na mboka engumba Kinshasa potelo babwe oui c'est vrai edingo moto na ngenge to yebi ke sikabwe après avoir ndako na ko kede ko chola aza toujours na flat hotel sikapi ayo ko senga lusungi ikoni ya mboka soki ba olukata isika ba pesa ya edi sur un plateau d'or lupangu ndaku pour ça ikoni ya mboka to ko remercier kasi na ina donc sabino sous na rafraîchir bino mémoire avant ya edi abela akendaki bongo na nkamba oyo ye moka lobi akansaka lokola gis kimbangisi za rapona ba Congo aye kuna akuti ba mboka ebele ya ba mboka ebele bali ko kena nkamba yo liko kena nkamba te ozo kwa akana makambo oya minzambi ya yebela ya edi akendaki kuna ayobisi papa Simo Kimbangu na ye kotika mikumba na ngai nyonso na ye na valise mikumba na ngai opesa ngai valise ya bomengo na zonga nango landa ye nazali ne sengo mingi mpona kokoma na lopango oyo naye kotala nzambi na ngai ata tobambaki mabanga na Kinshasa ntango ebembe na ye eyalaki esalaki ngai pasi nakansaka ke eglise Kimbangisi ezali mpona bakongo nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa toki na Kinshasa bakosaka ngai moko na ye komona papa na ye pai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso na ye kotike pai na yo totika la kaka na Kinshasa ya tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo omona bikamwa tala makambu policier ali kosala policier agent de l'ordre s'il vous plaît soki pe PC soki nani na ebité asengi mbongo baboyi mais tala makambu osala azui abandi ko pasola mwinda ya esprit de moya kombi ya bato policier na munduki na teni muninga na epali kotala makambu ya boye na kolika ke bokondi ya police o batesika makambu oyo akorege contre oyo pesi pasi ya kosakana te boye pena na ville ya Kinshasa na plein capitale un officier en fait un agent de l'ordre asala makambu ya boye et pesi pasi ya mandeko tokoso na ngana émission ya lelo totika la kaka na République démocratique du Congo sika boye to kene bongo na est ya mboka na biso oui ça c'est vrai ezoko pesa biso mutu ko soit merci na ba wazalendo tozoko yoka bazoko récupérer ville par ville village par village et pesi esengo ya tangu ba autorité na Kinshasa bali ko sala ba feti bali ko bete ba concert privé mais makambo teli ko leka na est na ebi to ba konzi ba ebi yango ya oteli radio lokole tala awa to kene bongo na 8 km na nord ya Goma na camp de réfugiés congolais babengaka camp Kanyarushinya kuna bandeko condition bali ko vivre mona wana ezali malamu te basaki ya pamba ya tante ezali $8 mutako sobola ngo batante bayate bandeko oyo na Goma na camp de réfugiés ba congolais ba réfugiés na mboka bango moko baleli ba kondi bali wapi dans des conditions de météo que vous voyez ici qu'on abandonne des citoyens congolais déplacés de guerre dans des conditions aussi inacceptables. L'État est absent et nous-mêmes, la solidarité nationale, elle est absente. Nous ne pouvons pas, on a vu en Israël
Dans moins d'une semaine, toute une nation s'est soudée. Opposition, majorité, les réservistes, tout le monde. La nation s'est soudée. Que nous soyons dans un pays où les gens prennent 56 millions et qu'il y ait des compatriotes qui manquent même des bâches qui coûtent $8 dans la ville de Goma. J'en appelle à la solidarité nationale parce que le gouvernement n'existe pas. Je ne vais même pas parler de ce gouvernement-là. J'en appelle à la solidarité nationale entre Congolais. Papa Vani Bicheka, Papa Moussanganya, les grandes sociétés comme Temka, Alphamine et tout ça. Une bâche coûte $8. Nous savons où on le vend. Nous ne vous demandons pas l'argent. On peut vous mettre en contact avec ceux qui vendent des bâches pour que vous puissiez, de vos propres grés, donner des bâches. 1000 bâches, c'est 1000 familles sauvées. 2000, c'est 2000 familles sauvées. Tokende sika boye na Europe, précisément na Belgique, topé na Bruxelles, précisément et pas wapi terroriste à côté abomi 2 personnes kaka boye. Il y a des musulmans et ça qui lors ya match eux balai ko beta entre Belgique na Suède abiye abomi ba Belgique ba linga bomba Soudan na motif nini on ne sait pas de Congo ba maîtriser déjà. Pas si hein. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokelangai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kuta na kapo na kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ozali kolandanga na Buenos Aires na Argentine ozali na Brésil ozali na Uruguay ozali na Costa Rica ozali na Amérique du Nord ozali na Amérique du Sud na Mexique partout na France Belgique Italie Espagne
tala émission na bino yangoyo soko ebingai merci kai soko ebingai te comme on ngai fiston pelende tata ya sedek ya na ba chaque fois soko to bandi émission yo loko liboso au partager nanu soko allez abonner merci bien soko allez abonner te mba liboso au mona émission oyo yo o s'abonner soki o s'abonner ya ko bosa la kate ko fina cloche de notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete o ezali radio lokolo ya na ba abonner ya sika na ba abonner ya lelo na bino na bo s'abonner ya partager émission masolo auto betaka ezalaka pona ko nuire ba tuté ya ezalaka pembe na pembe ezali émission ya éveil ya conscience ezali le seul programme la seule émission oyo papa na mama na bana bavandaka esika boko bali kolana pona suka nango basimbaka quelque chose tout ça ka effort ce que to so la boye to contrôler ba parole ya awa finga raté awa insanité le kakate bandeko o ba ocha ba commentaire ya ko finga e konso ya to so obligé to longola ba commentaire wana ba finga raté o ezali radio lokole ya ba betaka lokole mutu moko te lokole beta ba rade maboko c'est à dire que l'union fait la force esika mayele langa esuki ya yo ebandi esika connaissance nanga esuki ya yo ebandi donc l'union fait la force émission on peut ça la marque ils allaient la participation à votre belé de biango de quand on peut ça les solo to étudier les solo la rédaction de comme ça après cette information to sangi ces informations surtout à les bisognos sur équipe ya radio lokole la femme à la taille d'une tige spaghetti Chris Laris Pelende Winnie Laris Pelende, Claudine Laris Pelende, to sangale sikabwe, to teba caméra, pona ko informer bino. Au moment ni, pour comprendre que c'est la pona together, donc ensemble, en anglais, together we can go forward. Let's move together. For us to move forward. Vous comprenez? Balubakanini. Soki. Ozo kende yo moko, oko kende mbangu vitesse, mais ceux qui bossent ensemble, boko kende musika, est-ce que komi, vous comprenez? Voilà. Ya, telanga ba j'aime, voilà. Obo mesana aussi vous bien ngo déjà to saka yo sponsor officiel ya chaîne Oyo Michael Josh que nous nous partager sympathie na hier et nous témoigner gratitude na biso vis-à-vis à Michael Josh qui compte nous faire confiance. Michael Josh ezali griffe ya mwana mboka. Ya l'attaque Michael Josh ba blouson ya kitoko boy, ba ensemble ya kitoko ezali Michael Josh côté na site ya Michael Josh lien ngwana okoti osali window shopping obali ko tala article ino ko sepela nango bilamba ya marque na marque ya lion landela ba couture ya mwana mboka. Ya kitoko te yo lingaka ko loka bapaya likamute atoko ate bapaya beba ki mwana mboka pesa li somba ata eloko moko na Michael Josh komi tungsamate papa fisto Michael Josh est aux États-Unis to ko somba nini okoti kuna technologie change déjà au fouti la carte na yo ba taxe sorti ya ba koya ko salo livraison tinanda kuna yo esika ozalaka oza en Europe oza en Afrique oza en Amérique oza en Océanie nyos ya degré ba mindele ba ko la Michael Josh et mo biso ba tout monde oza na fierté est-ce combien voilà. Et puis deuxièmement, bobo salakate na Kinshasa, partenaire na biso Genesis Hotel, hôtel ya kitoko, et si ka pour la confort, le ko la ka na mikili en poto, le ko la ka na Afrique du Sud, vous comprenez? Voilà, bino batu ya Kinshasa pe, au sala anniversaire, collation de grade, ya ba fête ya ngo ba mariage e bandi ko koma, ko bosa na te salon Congo ya Genesis Hotel, pour ça ba fête na bino et les kaka kuna. Est-ce que komi ça va? O te lo ba kité, tolobi. Voilà. Et dingo moto ngenge après ko bimana na hôpital bokono azoki ba bokono nzote ningala ki mukesi ka boya kobi très bien abima ba akuta kindako ezalaki emporter biloko ya ndako ezalaki malamu te azo fala bon la flat tête ko rappeler SOS pour la dingo moto ngenge soki l'état a kosala quelque chose au travers du ministère il y a sport pour la dit icône en boka je crois ça va nous arranger kasi to yebi yango e belé ba likoloba ya dit mutaba kisi ndeko ba binga bi ngala otina mo pa ya edi ngani ya edi muta bakisi ndengo na bongo muteba tena bi ya edi ngo bongo la motema kala yo tala ka edi ngo na kamba te tala sikabo ya edi tala kala na kamba afukami azoko ngulumatia ko bapembeni ya papa Simo Kimbangu alobi yango yemboko okolanda ya edi bakosa kangai bakosa kasuna Kinshasa to kansaka lokola église kimbangiste ezali ya ba Congo ya ba Congo
nzoka akomi kuna yaya akomi kuna akuti ba nationalité ebele ba mindele yaya mindele ba yaka na nkamba kosakala te yo fana na Kinshasa yo kutaka na ba Congo oza na Congo na Afrique okene nkamba te pona nini ba mindele bazoko yaya prochainement to ka bino image ya reine moko boye ya pays moko Europe reine on s'appelle non, royaume na ils appellent Schengen yaya appelle membre de l'Union européenne au moins là comme la kamba makambo ya moni ya ngota kamwa reine ya mokonzi munene ayami bana papa Simo Kimbangu pouvoir ya soki wana akoki yango te tozongela ngo prochainement mais pour la lelo la lignota la ya idi ndenga kedaki na nkamba makambo ya lobaki bomona kendeko abongoli motema yaya mokolo wane mokolo wana ndeko okozala wapi yaya ko jige moto te onde ko wala zaki muta bakach ya zaki muta basumu ya iboye yaya nzambe kama mtayebi secret ya mutu nani akokota te comprendre tala ya idi ndenge ngene na nkamba ndenge ayaki na mikumba na enyoso tu ba valise ya masumu mabe na enyoso tu abwaka yango asokola kubana nkamba landa Moye tobongisa maboko topesa tata na biso ndeko na biso mbote okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu topesi maloba epai ya tata na biso Mbuta Edingwe ndenge tomoni ndeko na biso Mbuta Ibu pembeni na ye yendeleki basali na bango musala moko Kimbangiste oye nazali na sengo mingi mpona kokoma na lopango oyo naye kotala nzambe na ngai ata tobambaki mabanga na Kinshasa ntango ebembe na ye eyalaki esalaki ngai pasi nakansaka ke eglise Kimbangiste ezali mpo na bakongo nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa toki na Kinshasa bakosaka ngai moko na ye komona papa na ye pai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso na ye kotike pai na yo papa na sengi yo pa papa natamboli mikili ya poto partout nake na beti batu kasi nakoki kobeta yo te nakomi awa nde na suki yo ozali nzambe na nga mingi balingaki nga na yo tokutana te naye komwa papa simba ngai makasi na ngai esili epai na yo nazata na pouvoir moko te o bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola nkulisi papa ezali sengo mingi yo za nzambe na ngai ngai bakosingami nake poto nake partout pa bamindele nde sotu nakoki mais toza na nzambe na biso oyo nzambe mozalisa likolo na satindaki
alobi yo vanda awa pourquoi tozoboya yo nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokenda Kinshasa nalobaki botika kokosa ngai makasi oyo ngai nazali na yango eza kolongwa epai na yo nzambe wa ngai soki yo opesi nga makasi oyo te nakoka kopunda nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotika epai na yo soki nazongeli makambo ya mabe nalisu mutu te ntango nakotika na motema moko opesa ngai valise ya bisengo nalingi kozonga maboko pamba te nalingi kozonga na valise ya bisengo ngai mpe nakabola baninga na Kinshasa nasukisi boye na kombo ya Tata ya Mwana ya Molimo Santo. Merci. Maboko. Biso nyonso tolandi na bokebi. Tika totonda message et surtout présentation oyo ye asali ete aye pa ya nzambe na ye okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo okombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. kaka na République démocratique du Congo sika boyetoki na Kinshasa ya makam o tracasserie policière to lembit batu ba koloba chaque fois ba vidéo zali koya kaka se koya biso pe to kolemba kolakisa bino te to lakisa bino yango pour la plaisir te to lakisa bino yango pour la minimiser mboka la biso te mais plutôt pour la kosunga mokondi ya police ya ville ya Kinshasa abongisa ata la belema na ye. Tala degré policier oyo makambali kusala ya policier oyo na ebite ke ce qui s'est passé ata ba bete ke likofi ata ba sala ki ndenge nini ata asengi mbongo apimelié mais acte ya boye ata je recevoir l'ordinateur ata chauffeur d'ordinateur mais yo agent de l'ordre na mundu qui bien tenu obukaka mwinda babenga ngonini bon to benga linga la mwinda ya mutuka ya batu. Fait des positions. Oyo, ceux qui se font à l'otamboussa, et qu'on a qui ça y est, à l'okanga frère nini, et qu'on a qui ont fait des positions, yo zobuka yango, si qu'on intérêt nini. On a une infraction grave. Et ça dit infraction grave. Na yebite ceux qui va conduire la police à Kinshasa, oui c'est vrai va conduire, basana ba discipline belé, mais bon mais quand on a nous veiller kota la ba soleil à molongo tina se. Boye, ezali malamuté. Et ça on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé mais au termina ka obo moni wana ndeko oyo boye policier abado tuta abuka mwinde ya mutuka boye ezali malamu te pesi passe ya kosakala te batu ba se pe na image oyo te mokonzi ya police ya ville ya Kinshasa tope ministre ya intérieur yo mokonzi ya ba pulusu botala lekam os noté mawatro otelo bakite tolobi. Yaya dernièrement tout le monde qui a awa jour oyo mokondi ya mboka ba pesa qui est titre honorifique ya docteur na université de Kinshasa ba tu basali polémique concert jour ngo wana concert privé betaki opéra pimopa mokondi a betaki na présidence pour na ko sepelisa mokondi ya mboka na équipe na mobimba kasi pendant que mokondi bana ko sepela kuna na présidence na Kinshasa bande ko na biso na este ba mi santaka lokola ambassade de pays ba mona ka lokola bazala ka sous na Congo te yaya je vous assure ceux qui va payer lokola ba Rwanda
ba Uganda, ba Burundi, ezalaki kitoko bandeko berse bandeko na biso ya este nde bandima bakata Congo wana. Mais bandeko bandima bakata Congo te pona nini? Po kaka basala comportement malamu te bandeko wana parce que ces gens-là ils sont déloyaux d'eux-mêmes. Guerre ezali na este ya mboka yaya. Guerre ezali na mboka este ya mboka. Kucha po na bana mboka ba wazalendo ba utika na linia bu. Bandaka ba bobo ba wazalendo l'église koso to monaka bu mambo guerre. Mambo pesa moi suspect mais to koso na oso mususu. Apeka ko ba wazalendo l'église kuna ale o wazalendo bandi. Bangwana bazi soki ba village soki Kinyanja bazi na yoki bazi na Bunagana. O sali une année force armée congolaise ba faire des savoir ko ngote mais milice troupe bana autodéfense ya ba territoire ba sali loko oyo ba mbila ya l'état ba mbila ya pe ba ko sala yango te pesi ngai pasi kasi tangu guerre ba ko sala mawana. Nos frères congolais, nos sœurs congolaises, qui se réfugier quelque part, na 8 km à nord à Goma, na camp de réfugiés à Kanyarushinya. Yaya, talaka wana bati ba ikola na ba condition, basaki bati wana mbula soke beti okolela na moni image wana etangisi ngai ma ya miso. Yaya na Kinshasa, to soko wela kama mbelection. Na Kinshasa, mutu na mutu azo okumisa candidat na ye, o candidat na biso kingandi, o mu konza biso ko continuer pouvoir, o nini boy, ba fête, ba concert par-ci par-là. Peuple ali ko souffrir kuna. Yaya ba oba kimi guerre et loko ya koli ezatende komoka lobi wana bazana beso ba tante ba bash zali na $8 ya pamba yaya $8 ya pamba bandeko baosa nga bash baocha basaki mbula ekota ba mama na bana bazoko pola mbula yaya bana baka après la pluie vient le beau temps mais bango kuna na kawana ka ya Kanyarushinya kuna après la pluie et ça c'est le désastre. Yaya upese opasa image bali komona wana ele lisinga ya kosakarate yaya landa image oyo eki révolté yo to sengi na yo o partager émission oyo comme na bakondi ya mboka batala makambo oyo gouverneur ya Nord Kivu zali wapi ba oti ko changer gouverneur ya Sika yaya to mona musala kipa o bazali kuna bazali ba congolais et pesinga ipasi image oyo landa. Sommes-nous dignes d'être appelés congolais? Sommes-nous dignes d'être enfants de ces grands Congo? Dans des conditions de météo que vous voyez ici, qu'on abandonne des citoyens congolais déplacés de guerre dans des conditions aussi inacceptables. L'État est absent et nous-mêmes, la solidarité nationale, elle est absente. Nous ne pouvons pas, on a vu en Israël, dans moins d'une semaine, toute une nation s'est soudée. Opposition, majorité, les réservistes, tout le monde, la nation s'est soudée. Que nous soyons dans un pays où les gens prennent 56 millions et qu'il y ait des compatriotes qui manquent même des bâches qui coûtent $8 dans la ville de Goma. J'en appelle à la solidarité nationale parce que le gouvernement n'existe pas. Je ne vais même pas parler de ce gouvernement-là. J'en appelle à la solidarité nationale entre Congolais. Papa Vani Bicheka, Papa Moussanganya, les grandes sociétés comme Temka, Alpha Mine et tout ça. Une bâche coûte $8. Nous savons où on le vend. Nous ne vous demandons pas l'argent. On peut vous mettre en contact avec ceux qui vendent des bâches pour que vous puissiez, de vos propres grés, donner des bâches. 1000 bâches, c'est 1000 familles sauvées. 2000, c'est 2000 familles sauvées. 1000 bâches, ce n'est même pas $10 000. Faisons quelque chose. Regardez les conditions dans lesquelles les gens dorment. Regardez comment les gens vivent. Faudra-t-il que nous disions que nous sommes dignes de ces grands Congo, nous? C'est vraiment dommage, c'est déplorable et ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal, la solidarité. Nous prions les églises, Arche, Sifemsi, je ne sais pas, de grandes églises. Une collecte spéciale pour sortir les gens de cette souffrance. Elle est impossible, elle est difficile. Même Dieu, il dit l'amour du prochain. Ce n'est pas l'amour de ton frère, de l'église ou de ton frère de la famille. C'est celui-ci ton prochain. C'est vraiment dommage. C'est des choses inadmissibles dans un pays normal. Merci beaucoup. Tokende sika boye na mboka Europe na continent Europe précisément na Belgique na Bruxelles et pas wapi yaya après comment na makambo to mona ki na France ba terroriste ba sa et côté na Belgique ba ressortissant congolais ba sa be na Belgique yaya tambola kana angele salaka ekenge kokota na ba shopping center bisiko ali kotala mbola yebaka et pesi trouble yaya jour ya match oyo ya Suède contre Belgique bande bakota ki na stade wana ndeko moko boye asa mundi busoki na arabe bon to benga ba terroriste bien moto na scooter
abongisi munduki na ye abanda ko tirer na bamituka na nzela et si on était à côté na immeuble soni mais ya abomi des personnes à bout portant et pas ko lo bango bien ala akba azobanga na ko tuté na yebité bango ba yebisa bango soki bo mutu na cause noble okepa nzambi kamunuko nga na yebité batu ni nini kuna bino azoko bomo ba Belgique mais azoko bomo ba Suédois ye problème na ngwaza ba Suédois on ne sait pas yaya makambu ya boye poto to linga ko vanda poto o yaya to la kishi yango pona plaisir te tambolaka salaka angele bande ko ya Belgique boyebela zalaka ekenge esika ni okende tango otambo ba shopping center ba mall ba immeuble talaka pembe nani moni suspect wana yaya sinote mabe kokota boye pasi tala image oyo to sélectionner yango to bongisi yango et puis ko ba témoin oculaire nde ba ekoloba heureusement la souka ndeko wana ba maîtriser qui un jour avant après pardon landa juché sur un scooter, une arme de guerre à la main, cet homme en gilet orange a semé la terreur hier soir dans les rues de Bruxelles. Vers 19h15, un habitant le filme de sa fenêtre. Il prend le temps de préparer son arme avant de tirer à plusieurs reprises sur des véhicules, notamment sur un taxi. Il remonte sur son scooter, puis poursuit à pied les passagers du taxi jusqu'à l'intérieur de ce bâtiment. L'arme levée vers le ciel, il crie Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il fait? Avant de prendre la fuite. Les témoins sont prostrés. Je n'arrivais pas à bouger en fait, je suis resté figé sur le moment même, j'arrivais ni à partir. Et c'est un monsieur qui a vu que je suis resté, il m'a poussé comme ça, il m'a dit de partir. La fusillade a eu lieu dans le centre-ville de Bruxelles. Il y a 2 morts et un blessé, tous des supporters suédois qui se rendaient en taxi au stade Roi-Baudouin pour un match de football Belgique-Suède. Sur les réseaux sociaux, le tireur revendique avoir tué des Suédois, disant vouloir venger les musulmans. Son visage et son identité, Abdesalem El, font rapidement la une de la télévision. C'est donc lui, cet homme qui est traqué activement. Dans le stade, quand les joueurs suédois apprennent l'attentat à la mi-temps, ils demandent à interrompre la rencontre. Les supporters sont confinés plus de 2h30 avant de pouvoir enfin sortir sous haute présence policière. On est frustrés, confus, effrayés. Je crois que tout le monde a eu très peur. Moi, en tant que papa, c'est rentrer à l'intérieur et d'abord protéger mon enfant. Et puis on l'a occupé comme on peut. Voilà. C'était assez particulier, on s'y attend pas. L'assaillant est recherché par toutes les polices. Les contrôles sont renforcés à la frontière franco-belge. C'est finalement un témoin qui, ce matin, peu après 8h, repère le tireur attablé à un café dans la commune voisine de Scarbeck. Il est neutralisé par les forces de l'ordre et décède peu de temps après. Son arme et un sac de vêtements ont été... Nabenga li solo toto solo la toko solo sika makambo eleki bongo na ville ya Kinshasa makambo oyo ezala ngo ya sika te to mona kayango. To mona kayango totalaki yango et pas bandeko na biso ya quel bourmak na hôtel ope otala mais na lingi to solo na muki makambo oyo po pesi pasi yaya ndeko oyo ba bia sali pasteur na ebité on a rien contre les pasteurs ba bi pasteur yé a violé les qui a moi si na ya 13 ans. Et banda ki ndenge nini yango to beta liso ya to côté la vidéo to côté la audio oyoka ndenge moi na yemo ka témoigner mais ça non analyse to so la ka pembe awa c'est-à-dire radio le kolia ya to beta ka masolo pour la conduire batuté papa vandi wana mama vandi ba ya basi ba fandi ya mbali ba fandi basali côté la papa fisto ali koloba awa insanité le kakate on a respect ya ba téléspectateur yango la senga kana ope ya s'abonner ko. Il y a 15 000 abonnés, vous se payez, ça ne peut pas fistonter. Yo bon on a papa, c'est qui vraiment yaya pour s'abonner à ta yomoko yaya pena. S'abonner quoi maman? Yaya, tout s'abonner yaya. 15 000 kaka, ta, malama ko sili, tout s'abonner. Tout ça non ba j'aime casse. Tout ça non ba j'aime. Yaya to beta kabino, to lo barabino a tongo midi pokwa yaya. Liba les institutions à 2 personnes. Mobile à côté de moi si na yé, balingani, basali mariage, bo pesa bango temps, ba kende ko sala foyer na bango. Tout le monde a kayango mingi bande ko ya basi ne bazaka na moi erreur. Na ebité. Est-ce que tant monde ko mobile ya ka bali de ko moi si, abala kana le kina ya moi si. Abala kana kina moi si.
na ebité za la kanini de comment si abaya to so la pembe ba parents bozo ka biso awa ba papa bozo ka biso ba ya bas ba mbali obali pona nini ya mobali bon ba ya mbali za kama mingi te ko ya mbala bali azole ki na mbali aya za kama ra moira ezaka mingi ba ya basi au moins na ko mwasi abali ba zina leki na moka muke ono kena leki wala kuna kina kosalisa akosala musala nini musala nini akosalisa ye soki ndo kabale ke tikani mwasi akende pa mbali na ye pendant afa babota baza na sengo ya bango mbala no mwasi na mobali amour ekola ndeko mobali oyo balobi azali pasteur ndenge balobi po to mone sika tangi bible te to moni verset te balobi azali pasteur na ki pastora na ye wana na ebiti ba pasteur ki ba pasteur ango échangea to benga kaka pasteur nde balobi wana ngam na lobi yango te nde otay na video ya bala ki mwasi ko bala mwasi abali mwasi kando bakana mwasi yango ayena leki na ya mwasi leka mwasi ya ki bongo na 13 ans mais bazali batu ya Kasai boyebi bande ko na biso ya Kasai bana obakoya ka ngebu na Congo bana obakoya ka bakola ka mafuta yeba na ya baluba na ndenge mabete mais bana otobota na poto awa na Afrique du Sud partout okomona mwana pasa mwana mukembe azokola azo développer okanati mukolo mais mwana ya 13 ans ayaki na leki na ya 13 ans na yebite na makanisi ya pasteur zalaki nini parce que la chair est faible ton nini on ne sait pas nzoka il paraît tata pasteur mobali ya wana akomaki na boule ya leki na yebite o barani kudi ya susu kudi ya maki ndende ko na commentaire on ne sait pas yana kotela oyo kayomo ko nga loba on ne sait pas quelle incompréhension oyo kotaki makambo na mona ngokala moni bande ka poto sala ma fa seki na poto kuna na Afrique du Sud kuna mwasi nde abengana mobali oye ba bengani ya na kini mobali nde abengana ka mwasi recours à l'authenticité pour comprendre vice versa ba bengani na ebiti ba se discuter nini ba expliquer biso te ba lobité et ça les gars moins compréhension no kanga bloko na yo kende pa na biso kasi tango kangisi ndeko mwasi biloko ayaki na mukumba na yete na leki na ya mwasi il faut za mukumba na yepe akena ngote ya okende te ya otikala awo o astikala wana ndenge nini est-ce que komi tout ça la angele zobeta lisolo na suka to ça analyse biso na bino tango ndeko mwasi akei pe atosi akei leki ya mwasi pe atikali wana nzoka tata pasteur to bobali ya azalaki no abulu na ye mususu tango atikali wana on ne sait pas ce qui même jour ton nini ayena butu wana ayeko abuser et pas mwana wana ya 13 ans tango na tongo koki mwana wana moni yango bien te na tango papa ake musala papa pasteur ake musala ye akimi mbangu na lupangu na bango epa na bango ake okuta ya na bango ya mwasi ya tala na butu tango tolalaki tata pasteur mobile na yo asalaki 1 2 3 est-ce que bokomi c'est que bien ya pa mona ngozali makama malamu ta bino o ezali malamu te esengeli na yo obomba secret wana toyeba ne drosi sengo nzoka ya mususu ya mobali zaki wana ayo kitanga yo ki wana epesi flamme ya kosakana te ya baki ko funda na mine pardon na pas poulos na conteneur pas mbila ba ye asa minerte donc viol et pas mineur ba ye bakangi de ko mobali wana o abi azali pasteur ba lobi azali pasteur mais église na ebité église nini yanga biso lobaka mpembe na pembe biso deviaka te tango bakangi ye yepe awanga na gite andimi mais sur le on dirait ndeko ngo azalaki moseka te mwana ya 13 ans qui moseka ezalaki te on ne sait pas mais bakende ko sala enquête ba police ba lobino qui moseka na ye elongwe récemment. Alors, il faudra si ka watani batu na témoin mo. Ye mwana mwasi wana mwana 13 ans. To banaki ngana ye na pasi ye. Utabo mwana. Tangwa ngonga na zalaki nanu na 13 ans. Kilanga nenete. Nazala ye silisa kelasi ya kobalanga. Tango nyonso akende keba kelasa ya kanandaku. Ngai kona futela kaeba tike yeye ngane nete na sombela kaeba silabise parana ngamba bengani ngana ndako pona ya kaka bana ya 13 ans banda wera sona yemanze mwana ya 13 ans bana ya 13 ans bakanisa odeba kuma mikolo nzoke loko mokoti est-ce que bokomi voilà
mwana bandi ko témoigner yaya ngana landi vidéo na kosenga pe olanda vidéo na ngai mwana wandenga zai koluba ke papa sala ki boye okoyoka boye na bunde a expliquer nyonso tout ke mbala ya liboso mais oui c'est vrai maloba o mwana lobi bakondima yango me ngai na tali pena na yoki elongo mwana na ndimite ke kimoseka tata pasteur nde alongola ki yango me akoyi kaka victime olokoloba wana yango wana te kasi soki moseka ezalaka na masinte bainga bamona basini ke oyo soki moteka salami engea kozala eske toloba nini tata pasteur asokolaki babula badra wana babulange to atondenge parce que basine engea komona balakisi mo basino ante nazali kokotela tata pasteur te moto sola pembe tata pasteur bateye maboko yaya yekoloba nini tolakibeteli bino lisolo oyo tosololi eloko oyo todevelope yango mpona ete ya bino soki mwana na yo abali ya mwasi ya mobali yaya bapara mibali botika yaya mobali akende pa mwasi na ye bapara ya mwasi botika yaya mwasi bakende pa ata bible obi yango l'homme quittera son père et sa mère. La femme également, bakofan de sikama kokoma 1. Mais bino bozwa kabaleki ya basi botinda kabango bakendaka pa mabala na ndeko nango pona nini? Pona nini? Est-ce que bomona kateke bozaka obalinde yaya mwasi okena ye bobakisala ba matabisi te? Te. Kezwaye kena ye wana. Sikoso ya papa na lobi bosafa bino botelenga mwana pe ya 13 ans ngana kolisier natangi kelasi siko ngana ko bénéficier nini pour la suka nango mbonga libala mama bino mbo olia ya olia ngote alinga profiter peut-être alors makamu so senga ko éviter ngo est-ce que vous comprendre to so la pembe yaya et lokola mbongo sala ndako papa sala mbongo ozwi mbongo o exposa ngo wana soki muto ya yibi okolobani la yibi mbongo azaki na intention te mais yo o exposer makambu yaya o exposer to tikaka ko exposer ndengo wana oui c'est vrai ndeko pasteur asali mabe balobi pene ko pasteur ngo ayebi bible ko sakana te yaya batu bayeba ka bible salaka attention au prophète o nini yaya batu ba bengo pona losambo yo ko mbanzonzi nkeba tokena na ndengo wana est-ce que komi voilà. Pourquoi est-ce que la famille de la femme a sacrifié moi na bango? Bo pesa ki yake na pour na intérêt nini? Et surtout que baye bangi basaye baluba balobi. To mona ka yango mingi na pa baluba okomona boye mwana oyo kuto banaye ko bokola ya mobali. Soki grand frère na ya kufi omona babino yo sikoyo ya yo koma sikoyo mobali ya mwasi ya na yo to mona yango. Et ça m'a pas baluba. Na par exemple anon légion en son légion pardon na ebité na cadre wana soki siko bake basambi na ndenge normal yaya poka pasteur wana na mbongo te na moni pona moni epene wana na ba polo ya blending wana seke asoluka luka nanu bino bo asoko soka na mbongo balinga babo eringo le kaka ndengwa bo ça va joie pays na comprendre phénomène ngote siko nyoso toujours réfléchir ensemble. Est-ce que ce qui obali mwasi yaya mwasi a un problème ya ko concevoir ma bote zali ko yate famille mwasi bosani bokozwale ki ya mwasi bo pesi akene ko bota na pesa ya abotela ya na ebana to bokotika bobali akene ko luka mwasi côté mususu bo répondre sur la question nan nge pesa nga mutu ko swa e pesa nga mutu ko swa to ndeko abala ki yaya akufi par exemple atiki bana bosa ndengini botire mobali wana akene ko bala mwasi mususu to boza leki ya mwasi bo pesier pour a continuer ko bokola bana ça moi je ne sais pas bo pesanga do non c'est pesinga mutu ko swa to juste comme makamba papa wana na casquette ne ya papa pasteur voilà yaya quand on se dit homme de Dieu. Et ça, na makambu sous photo éviter kango. Na esa kibino le dernièrement awa. Likambu ya Moïse. Ata Bible obi yango nini? Yaya, résister au diable. Nous devons résister au diable. Mais tant comme makamba ekobo, makambu ya impudicité. Papa nini? Fouiller l'impudicité. Ata Bible obi to kima. Ya mobali, ya mwasi comme si kama momoni mutu mwa intention à bien te. Kima. Pour ma beko kota. Wana bino baleki ya basi to
toba ya basi excusez-moi oye na ndako ya na yo ata ovanda kawana tibo ovanda kawana to vanda kawana to oye koya to jipe na kaya ndeko au moins na 13 ans wana yo oye ndako ya na yo mobala ya na yo saliwa olataka ndenge nini okomona mobala ya na yo avandi wana azokolia avandi na salon sa TV yo ka piatu lokola ba mpese ba tout inutile na jupe ya mukuse na robe de nuit na bilamba oyo ekose pesate azali mutu akoloba nini azana nzoto mai na makila. Alors tangu mabe kokota bokokonda yende kwana bobosane ke ye mutabandaki yango ba parents ba papa ba mama surtout botala comment est-ce que bana ba likolata soki jeune fille à côté de 12 13 14 que il a gisaka ala trablamba normal mama nzoto ya mwasi ba bombaka yango po mabe ko ikokota. Est-ce que vous comprenez to so la pembe yaya talana nous reçu to sali oyo landa pena balobo bien landa mwana wana bien ngalo mwana 13 ans wana. Est-ce que mwana wana azamo seka ya solo azaki mo seka? Est-ce que pasteur nda zuki mo seka na ye to mwana wana se ayeba baba mbali banaka landa ka baloba na ye sana ma symbiose na ndenge policier zoloba na ndenge yemo ka lobi bon ngai pesinga mutu ko swa landa na simato ya kozonga to sola susu landa ndeko bozali komona bazobimisa ye na poste à la police. Bien polo ya blé azali pasteur tokotuner pasteur violet auti ko violet leki ya mwasi na ye veut dire abeti système ya kudia nsusu kudia maki kaka ndenge zalaka landa lisolo. Pasteur avandi abokolaka leki ya mwasi na ye na ndaku aza na 13 ans kasi lokola leki yango azokola mai bino moko boyibi bana baluba nde bakolaka pasteur ya komi kobulele baida mabe soki amoni kaka ye akokabeli mo ba 500 mo ba 1000 francs kotindaka ye kasi na mutu na ye makanisi neza mabe aluki kaka incompréhension na ndaku na mwasi na ye koswa na raya muke akangisi mwasi na ebisaka ayebisi yo kende pa na bino oli akangisa mwasi bisaka na leki na yeba kende ya bengani mwasi atikani na leki nzoka na makanisi na ye azobule deja makambo mususu butu ekomaka te balali bino moko boyebi na Kinshasa banda kwa chambre salon veut dire soko bimika na chambre boye mbala moko salon leki atandamaki na ya lali pasteur na butu wana lali nzoka azobenda babul alobi lelo leo avandi moko comprendre que lupangu nyos balali pasteur asali de defense akesu balibanda asubi azongi na retour asote mwana wana akenge dili atalike mwana lali akoti na chambre ake kolongola pantalon alati kilote moko ya muke ya couleur rouge veut dire kilote ba scène azonga nango na salon na décision abandina nou verbe touché après avoir reçu verbe touché assigné mwana wana pasteur asali self service koka mwa na mwana batwa muke mwana wana pe alamuki na tongo atali alobi makambo na obomba te akeko luka yana epa na bango wo bakutani avanti ya Nancy na ana likamo fena ibisa yo est-ce que so na ibisa osilika ya Nancy ibisa loba yo avantirier te na obanga nanga oyo loba yo mwana yoki mwana bandi koloba ya Nancy tonga tolala na butu papa sala kinga makambu ya boyi ya Nancy bandi kokangela mwana yo luba malembe yo ngobisa réputation mbali nanga pasteur yo ngobisa libala nanga ya Nancy alinga sa de sorte que ba bomba secret bango na mwana oyo kasi ndeko na bango mwa songi zaki wana agangi famille bomba yoki bakeko bakanga pasteur wo ba ya kanena société ba ye na ye ba tout la pasteur awangani bake hôpital boye résultat confirmé yoga communication atuni babisi aza déjà violé na yebite la violence qui est le lobi okuna na yebite papa colonel résultat ya monganga lobi nini une défloration récente olobi une défloration récente bongo ye moko victime ya viol a communiqué boye a violé kinga le jour jeudi to lele na butu mape na ebakite na lala ki po mulura mulungi ezaki na lele na salon na sukambo na butu na moni na sima mukongo nanga zakina liputa alongolinga na caleçon
Non, la première fois, violé, en tout cas, basen yaboye et ça les makebele na ba famille mingi ba pasteur oyo basila soni kolana nenga za boete sura te mina cher mangambate yaka ondi mateke atokutune ate ya pena mangamba bible ayebi ba Matthieu ayebi ba Jérémie ayebi ba Yoshua nyonso ondi amona ba ona misu oyoka frère Dieu m'a révélé serre faut tambola dans la carte de Dieu nzoka ye moko toko tuner monene bambringe lelo tala pasteur toko tuner kudia nsusu kudia maki ekei voilà. Je comme Olandi. Boyoki, tu encourager le komoko te meto bendio karamatoi. Ozali émission et fait à conscience. Ah ouais, t'as pembe la pembe. Est-ce que comme to sur la pembe? Ba mama oyo ba balisa bana bango ya basi bakenda, ba zo ba leki na bango ya basi ba pesa benda ka bango matoi. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce qui est là qui a moi si a quelque chose pas yaya la moi si. Na lingara te mingi ba yaya, oh yaya yo leki no vandi. Na libala yo yaya ya mwasi oya kovanda kuna no eza penda malamu te parce que surtout ba yaya ya liboso ya mibale yaya asa considérer le la mama eza ramena propreté yo ma bokilo oya kovanda na ndaku ya mwana na yo okotsa bango mala des rapena malamu te pasteur na songi ba pasteur ndiko ba baza pasteur yaya yo pona pasteur ba sentiment no yi pasteur okukanga yango te tata pasteur n'a évité de n'importe qui se fait qui pasteur à beba n'a pas qui ne comment vous qui pasteur l'Afrique du Sud quand à la Johannesburg ndekwana aba pasteur mais soka simbi ko beta fiancé na ye awa ko so na fiancé na ye ako beta fiancé na ye mwana na ye so pe le ko la mwana a beti do ti fiancé na ye ko mo ya nana balemte soit déjà fiancé bon baloba fiancé to ba chéri na nda kuna ye oyo papa na bango na mama na bango afuti la ndaku a partir Congo bakuta na mobali o mobali abino nga za pasteur ça va premier te mobali pa na ndaku na ye mais basa na complexe moko siko mobali ayaka kolia papa pasteur ayaka pasteur ayaka kolia pa mwasi apesi mbongo bana mbela ye ale akuna soko ale bloka molimo ale biloko no surtout et consort okomona mwambeba na bon na ebité na ndenga mabete se bande ko pasteur ngo pe azali pe mutu akasasa muluba est-ce que Kobeta kabasi na province ya Kasai et c'est la kana moi grade ndenge mabeta orto na mutuna et c'est la kana moi grade to ndenge nini parce que na ko mona lokola bande ko mingi ya basi ba komi ko éviter ba komi ko la pa bino ngai na ko linga susu mibali ya ba to Kasai te pona ba zo abiso na basi na éviter pasteur wa so pe pasteur so pe mutanzambe do mutu ko do bali ete bankuba lesa amwana bato na ndaku na bango ndaku papa na bango afutelaka tango moi ça va essayer yo pena pasteur ozo betanga ndengwana yo ka maloba nayi est-ce que tango tata na mama na bota ngai ba pesa nga ko pasteur qui pasteur za titre nga fana tutu ba kofu nga na za buluba biso to loba makambu na nenga kisoda na nenga ka kokolo kotakoli na ndenge nini na episode ndengwana na episode ndengwana donc Tommy benga ba pasteur pour orienter pasteur aza mutu oyo aza leader d'opinion akoki ko influencer batu donc facilement yango tous les mutu aza leader bambatu ya média ba journaliste ba nani ba politicien ba soko zaka leader d'opinion salaka attention na maloba na yo yaya attention le la télévision ozo présenter émission ozo sala yo soko pakala ozo sa théâtre ozo sa makambo ze ko loba il faut salaka angele parce que maloba na yo e ko influencer batu et désorienter batu to te ko mona ngamba papa yemba awa ndenge e beta ikanoa est-ce que bokomi voilà donc ezaki moi lisolo mukie oyo to mona ki na quelle boule na awa to solo la ngo biso tabino to développer yango pona mabe ekotate to pekisi yo teke soki ya bali ozo aleka mwasi otinda ke dekuna y a pas de souci mais dans un premier temps biso to souhaitera que tika ba marié basa la bango couple peut-être soki ya mwasi aboti a besoin soutien aye mais ça la rappelle éternellement té. Et ça la rappelle éternellement. Yo mo osile ki na o na ye. Bo si mo no pesi so ki so mabe koti bo condamner nan. Est-ce que bo komi to so la pembe. Na ba parents oyo ba lingaka mingi yo ko fana na ndako ba na yo non c'est pas bon.
à moins que maman azaki na Afrique a maladie aye oui c'est vrai akufanda wana bana ndebaso na ye ça arrive pour un temps akoke na ye mais il y a un adage français et le baraboui plus on s'approche de l'autre plus on perd le respect ata ba ne ko to so ne ta yo kufanda ndako mona ye okomona za malamu te sikoyo opeka musanga ye okomona bandeko ya basi baye kova na ndako bavandi wana balingaka te bandeko ya mibali baya mpona nini to bamona asoki ndeko nango mwasi abali c'est comme si ekomi ya bango pena bakomi ya bango ndosaka bango na bamama bokilo balingaka nkutu te doki mama ya mobali aya na ndako ka ye moko okomprendre oyoposaka ndenge wana eza malamu te yaya tosalaka angele tala masolo o zaki na tongo lelo pona kosola biso na bino o comprendre yaya yo muto na lisolo tala ngai ko bomba lisolo na wote yaka na lisolo na yo benga biso yaya soko bengi biso ozi biso te komi tungusama te tikila biso audio ya lisolo na yo to ko bete yango kaka ndenge olingi to bete yango est-ce que vous comprenez voilà yaya bo starter to SOS ya mama na biso mami oyo mbutu mute koti na Suède na ndako na ye moi 1 euro 10 euros 20 euros et consulto sungande ko mama mami azonga bongo na Suède akende kotala bana na ye beyoka ki mwana biso Fiona ndenga lekaki alobaki batu ebele ba douter na maloba ya Fiona ndeko boka benyinga ya pas fiston non c'est pas possible maloba mwana na loba wana bazo tangisa yango ba chaki yango na ma mémoire loba boy d'ailleurs a bien le français bien te alors balinga na bien te kaka anglais na ki suédois mais azolo ba français très bien avec autant ngo to ngani ba koti doute maloba ya Fiona il faut zonga so ya alors de grande surprise neza dia mama loba kit Fiona loba ki la concernée siko etrali ndeko John o ba benga pasteur ndeko John il faut ya allez miko comme le système mandat d'amener convocation ndeko John to tenir convocation on a radé le coller ya to tinda fi de recherche et si ka to ko mona ndeko John yeb saye to sana besoin de radio le coller ndeko John to besoin de radio le coller yep a expliquer yeli kamuri na Fiona avant d'akaranda ku yana ya mami to salaka wapi akomaki na Suède ndenge nini atiki mwasi na Durban ndenge nini voilà to kozonga na bobu to kana malembe to salaka parti prité contre mutu pete kati pembe na pembe pour la ko informer bino voilà. Merci à Michael Josh, sponsor de la chaîne Oyo, qui est content de nous faire confiance. Merci à Genesis Hotel, de José Kiala, à Madame Botelabine Sikabozali. Merci à Maman Charlotte Kaputu, sponsor de la chaîne Oyo. Oyo, habilleur officier à Banabino. On a besoin, moi, de l'école d'aviation. Toyo Moko d'Afrique du Sud, il faut bien Maman Charlotte Kaputu. Merci à Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci à Claudine Larise Pelende, Ozarabon na script, nous sommes sous la coordination, il y a Mamarina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Yaya, te écoutez prochainement, dans le numéro sur Radio Le Collet, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to senga bino ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique boso mona ngona oyo net ba t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena timna polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose. Ya to supporter grifia wana mboka ko
to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh. So revenu au côté na cité yo benga le Michael Josh to sana ngwa. So ça la monter benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko. So ça la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so na Mechentel. Na Mechentel couturier tel papa et ça griffe papa ya to soutenir wana mboka. Est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement Minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.